Voilà. Madame la journaliste, voilà, comme je l'avais prévenu, nous sommes à MAB ici et je vous présente mes collaborateurs. Ce sont des jeunes gens très brillants. Alors, Bazali Awa, ils vont se présenter eux-mêmes. Baroib Sayo, Maramni Basalara Awa. Donc, sens-toi à l'aise. Bureau est belé au visiter. Alors, Bango, sur le bateau, se présenter Baluba, Maramni Basalara Awa. Hi, my name is Kevin Mobono. Je suis un agent de la compagnie MAB Bantu Business. So what we provide here as services, we help students to get to universities, first of all, and also we help them with any activities that they need from school. Also, we have like a phone shop as well. Like basically, if you need like help with maybe your citizenship as well, we do provide it as well. Hello, this is Ruben. We are working here in the Multimedia Business. Nous aidons tout le monde à s'inscrire à plusieurs universités au travers de l'Angleterre. Et il y a plusieurs cours que notre institution donne. Par exemple, les personnes qui veulent devenir de nanny ou de chadmanda, nous to provide kangope. Donc, so nous comme chadmanda, biso ba prina biso eza vraiment abordable et to yedara batuna ba tâche belé. Na bloko etangi et immigration, tozana ba expert, lokola papangoma et les autres. Tozana parce qu'aujourd'hui bazo botat ba pin et il y a plusieurs formations na domaine wana ezopesama. Et peut-être que sunga batu o baza awa ko même ba COS to edaka batu ko sala ba application pour bing sa moto ou l'étranger ya tozana ba advisor baza disponible pour nango et c'est par là que tozo bing sa bine belé boya bo hésiter bo benga biso ma numéro et ko lakisa na vidéo. Donc on est là, tu travailles du lundi à vendredi, deux fois à samedi. Vous avez besoin de booker. Donc you can come anytime from 10 to 6 p.m. Thank you very much. Chers fidèles abonnés ya magazine TV yoke topesi bino mbote esika nyonso oyo bino bozwami na mukona lelo tozali vraiment honoré ya koyamba un grand homme oyo azali très connu na kati na communauté congolaise. Ebele bokomona elongi na ye bokoloba ete toyebi papa oyo azali mutu ya kopresente lisusu te pamba te vraiment ndenge tolobi ayebani mingi tokomona kaye na bisika ebele et surtout na bamatanga pamba te ye azali vraiment tata oyo akolandaka bana na ye bisika nyonso azali et absence na ye vraiment ekozalaka remarquable soki azali te na esika ya lisanga ya bakongolais okoyeba ete papa azali te yango wana azali papa moko toko présenter ye te toko pesa penza ye micro ye ko se présenter ayebisa bino ye azali nani eloko nini yango azali koporter na kati na communauté congolaise azali vraiment un monsieur intellectuel azali mutu moko oyo vraiment azali un homme à multiples casquettes donc asalaka ebele pona biso donc pona biso ezali vraiment honneur ezali vraiment tozali fier ya koya kolekisa micro na biso ya magazine TV UK pona kosala moi entretien na papa na biso donc sans plus tarder tokosenga kuna na caméra okobendela biso papa malamu po ete ye akoka ko se présenter. Bonjour papa Ngoma. Bonjour ma fille, Navengaka Yaninacha, grand journaliste. Vraiment félicitations, hein. Namoni, Nazotala va mission dans le vraiment. Évidemment, c'est tout à fait normal le rôle là. Je peux t'en la dépister. C'est comme ça qu'aujourd'hui, au moins, on attend M. Chouchou.
ba millions ba vues ezozala te. mais ba vues wana ozozwa eza ya qualité. Oui, oui. Continuer na ba émission posée na ba émission na te pona bato balwaka ba vues. Oui. Vraiment je t'encourage. Merci beaucoup. Merci pe ndenge otala biso na place na biso tozala. Vraiment, merci beaucoup, Papa Ngoma, Ninga Lobi, Abenga Ngaya Nasha, donc, boye bakaka, vraiment, Papa Nangai, Aibinga vraiment les lots, Aibinga na bomwana. Lelo ya solo ezali mosala vraiment neka papa uti ko lobe ezali mosala ndenge bo uti ko landa papa lobi na biso donc c'est vrai que mosala tozali ko sala ezali ndenge na lobara tout le temps ezali ezali chaîne to ezali émission to salaka ezali éducatif ezali pona ko éduquer la masse ezali o botala en famille donc biso tozali na biso na ba bêtise to romonaka bato bazo sa ndenge papa uti ko loba pona ba vu na ba bêtise te biso to sala makambo ezali propre o ezali na ba norme moko malamu po soki ezali ki ba bêtise mbele lelo bomoni papa Ngoma te na micro ya magazine TV UK donc soki bomoni présence ya papa Ngoma elaxi que awa ndi masolo ya propre makambo ya malamu nde ezali awa. Alors papa Ngoma pona ko banda to linga vraiment okoka ko se présenter na bandeko na biso nyonso. Monsieur Bart Ngoma, président honoraire. Il y a tous les Congolais, il y a UK, et aujourd'hui bien connu sous l'appellation de autorité morale de la communauté congolaise de UK. Voilà, Papa Ngoma. Et Yokani Papa Ngoma, autorité morale. Et Yokani, donc, yo vraiment zo coiffé, biso so ba Congolais, na kati na UK, ezali vraiment esengo. Merci encore une fois, papa, pour la présence na yo. Merci beaucoup. Et pour ba encouragement, les sous nenga lobby, ou tu encourager nga, donc, et puis singa sous force, ya rosala les sous plus, na kati na chaîne Nabiso. Alors papa Ngoma lelo tozali na kati na Northland ndenge tolobaka toye ko visiter cadre o ya kitoko o to moni que non bureau ezali vraiment posé. Non ba bureau hein otambola. Eza na ba bureau mais o vraiment bureau ya chef ye moko yango yo. Donc posé. Bureau ya chef exécutif ezali. Aha, exécutif azali. Aha. Chef exécutif azali. D'accord. D'accord. Chef exécutif Kolo Esika Oyo. C'est le PDG Papi Kabwiku. Dans la moquette, Betambuna. Bagolo Babini. Bini. Ici, c'est Esika Papa Ngoma. Asalaka. Bureau na yondo yangoyo. Ya chef Ezali. Nakoyi ba place ya mutaya. Bien qu'à tout ça, mais Esika ya mokonzi. Et ya mokonzi. Vraiment merci beaucoup na komi kitisa na yo papa vraiment ezali ndenge wana soki biso no tozalaki ndenge wana vraiment mais vraiment communauté na biso ezokende vraiment liboso mais na oyo biso na to moni tango to koti na bureau ya papa Ngoma vraiment to lobe que non wow félicitations pour makambo nyonso ezali vraiment ya ko vanda penza poser penza kitoko makasi vraiment félicitations to bois bino ba fleur. Alors papa awa na kati na nord to yeko luka yo pamba te to yoki nouvelle ya kitoko obino boza ko sala pona communauté congolaise to rolingo betela biso mwa lisolo mwa muke kombo ya isika oyo tozali ezali kombo nini ezali ko tambusa banani bazali ko travailler kati na isika oyo tozali. Voilà esika oyo tobenga yango maison congolaise ya UK donc ndako ba congolais ya UK na makambo nyonso etali ba problème ba congolais. Ambassade ezali ici ba autorité officielle à l'état congolais mais par rapport à ba problème la communauté centre des congolais yango ba succursale ebele mais direction principale yango awa na nord to ben yango MAB Multi-Business LTD. MAB Multi-Business LTD. De toutes les façons, on y a au Congo en grand oui. Alors, Zali, Sika Oyo, moi, Nangai, Leki Nangai, comme yo, Zambia fait ça qui est nous, il y a pour ça là, Sika Oyo. Il y a à peu près 4 bureaux pour visiter. Alors, tout chapeau à Patrick Abou pour le PDG. Alors, PDG à Sala Esika Oyo, à Lukangai. Abi, Papa Ngoma, yo, vous avez pas congolais, malgré vous avez un bureau dans le Moussous, et Blondon, le PCE Esika Awa, où il y a pour Sala, tu ne payes pas,
parce que tu as besoin de on a un problème de délai pour les communautés à Joaka, pour y avoir on a pour résoudre certains problèmes là où on peut. Donc, Mayakawa, souvent, de temps en temps, bureau mais siège principal est comment Awa. Alors, Awa, et ça, Bisika Oyo, tout ça va m'appeler. Alors, je te dis, de tout et de rien. Pour nous, je peux imaginer. Ça la la expertise est ça, dans la niveau nous. Ce qui place ou en tout quitter. À niveau nabiso, pour référer à la service approprié ou au coup expert. Parce que ici, généralement, nous sommes des généralistes. Bien que moi, expertise à ma cassie, dans un domaine ou dans un autre, mais vous voyez bien, par exemple, sur le mariage. Ça, c'est mon expertise. Qu'est-ce que je peux faire? Mais sur le tribunal, parce que, automatiquement, alors, on fait de l'immigration, on fait de l'éducation, collègue Moussou, je vais expliquer, côté Moussou, on va se concentrer quand même, l'éducation, l'inscription à l'université, conseil par rapport à l'orientation, qu'est-ce que tu peux faire dans la vie, côté Moussou, toujours ça, la période de, voilà, e-visa, toujours des bateaux pour l'ango, British, toujours des bateaux pour l'ango, et tout ce que tu peux imaginer, sur tout est-ce que au ça, on a ça. Et pour tout ça, pena ba kamingi batu baza koluka tanzo bandako ekomi très difficile. So totali kara na niveau ya ko zwanda kuna quantité mais batu belé ba jeune baza na posa ba kota na property market baza mortgage mais bazo yebate ndenge nini bakowe ko sa donc procédure na ngo eza ndenge nini eloko ni ba critère nini ba senga ka po oza mortgage pour bakawana eza pour moi ebe na ebité soki bosunga pe bandeko. Un point essentiel à soulever. Parce que là où nous, on n'a pas pu atteindre, mon émission va m'accompagner, mais tu résumes les wana, toujours profiter ce que tu peux savoir, na bana, na l'équipe bazoya, comme ça va corriger la place où pour aider. Mais on le dit ma ceux qui baillent, on va le conseiller. Quand l'année va ça la cabrouiller, il faut banane de tape, et puis voilà, où on peut les orienter à la place Oyo, ça la cabrouille, la façon bien. Bien, d'accord. Très bien, papa. Toko yeba pe soki business Oyo et banda ki ou quand. Voilà, business Oyo, ça est déjà plus de 10 ans. Ah bon? Ouais. Plus de 10 ans, évidemment, comme tout business, et ben là, on a moi ghetto, PDG, j'ai été même visiter ça à l'époque, à Ouest. Alors, ben, il faut grandir, Tiledo, et ben, quand je me suis gardé, à Ouest, à Sud, mais maison mère, ils allaient alors, il n'était pas seul, à Zouaki quand même, oui. Il y a Tebele, Tango, PDG Bandaki, il y avait Balé Kilangwai, Thomas Mbouya, Césaire, Jimé, Adelar, Keto, Johnson, Mugabe, Mara. En tout cas, moi, groupe à Batou, on a Bataki Poa na Likambo. En tout cas, contribuer à qui pour mais le PDG vraiment garde à peine moral et puis à travailler dur pour aller l'autre comment. Voilà. C'est un peu ça l'origine, histoire et ya bureau oyo. Biso tosepeli nango mingi, et tozo féliciter vraiment PDG moko na initiative oyo. Papa Ngoma, motivation zalaka nango ya kosunga communauté congolaise ebutelo wapeza likambo eza iné toka par rapport ya ba réalité au mona na mboka oyo ndemte esala ke otelema pona ko soutenir to kosunga ka ba ndeko congolais. Voilà. Il est difficile de parler de soi-même.
Yeah. Ouais. Parce que sous un avantage, alors que ça réalité. Réalité, c'est. Et que réalité, au change. Non, on change la tête. Vous comprenez? Ouais. Partout où je suis passé dans ma vie, là, c'est une dans les cas de l'école primaire, secondaire, université, Nazara toujours Moutou, Batiranga Liboso. Ok. Attends, il y a une zone à Batiranga Liboso. Peut-être qu'il y a quelque chose à moi où on a évité. Ce qui fait que, Awa, la communauté, ce qui coûte la vie dans la place où il y a diminué. Ici, comme je suis dans les cas, on a plus les colos. Ok. Et Awa. Ok. Awa, au premier Awa, on sentir qu'il y avait un vide. On a dit que vide, on a dit que Bazaki avant la salade. Mais on a constaté que, en tout cas, on a épé. On a dit qu'il y a quoi porter. Oui, ok. Quand on a bandi pe, on a bandi au salaire en haut, Batouba Moni va remarquer, c'est comme ça que les gens, unanimement, dans la Sénat, ok. Groupe à Batou, un jour, à Sangani, vous avez plus de 300 personnes, ok. a décidé, ouais. sans vote, à main levée. Ok. Pendant désormais, yo, faut qu'on m'a président de la communauté. Ça a commencé comme ça, okay. Mais il s'est fait que, bon, ce qui est arrivé, au fil des années, communauté a s'organisé, malheureusement. Là, c'est Batouazalaka, toujours sur le matin, parfois, de temps en temps, on n'arrive pas comment les noter. Là, on a été généralisé. Non. Mais, en tout cas, dans le cas où il est arrivé qu'un groupe de gens, système de crabes, malinité, congolais, Mata, c'est comme au contraire, c'est mon temps, c'est mon énergie. C'est ce qui a fait que, à un certain moment, on a dit bon, on continue pour aider les Congolais, mais comme le président, et Longwa. Atanga moni naza boye na linga te ponga na benga ka président bien mo dadi mais président ce qui a moins de problèmes naza tranquille comme ça parce wana bana ko mona tango bazo finga oyo ba mosote OK donc naza tranquille parce que depuis na longwa na comme président finga na souté mais Batouaya a proposé le problème là-bas. Et il n'a pas sa solution. Mais sans être président. Sans être président. Sans titre, Wana. Sans titre, Wana. Maintenant, depuis Batouba, on va président l'autorité morale. Autorité morale. Wana, ils ont coiffé Kaka. Et Wana, le rôle, ils ont Moutoumora Zakanamote. Ils ont créé problème. Ils ont créé problème. Parce que Ozayo Moko. Ozayo Moko. Papa Ngoma lobi wana ezaki ko créer problème mais sikoyo obatie autorité morale donc j'espère que wana va bien avoir problème autorité morale en tout cas oluka susu mosusu mais en tout cas papa ozana elembo ozana étoile na yo étoile ya moto ba etufaka yango te donc soko sala musala na yo malamu balandaka yo kaka po na ba conseil po ba mona eloko eza na kati na yo donc ata ozana yo officiellement présidente mais biso toyebi kaka Papa Ngoma soki likambo toyaka oluka yo naye koluka nani naye koluka yo lelo donc c'est ça donc c'est ça Papa Ngoma tozali kokende na masolo na biso entretien na biso ezokende kitoko bandeko ona bozali abonné te na chaîne na biso magazine TV UK tozali encourager bino comme d'habitude bo s'abonner awa bokozara toujours un plus oui ezali chaîne moko ezali polyvalente tolobelaka de tout tolobela makama santé religion sociale o tozali ezali branche ya sociale alors Papa Ngoma tozotala na kati na communauté na biso soki ndenge obimiseli biso likambo oyo ya kitoko oyo ya place oyo tozali mingi bakolobake makamba bakongolais babandaka malamu kasi esukaka na nzela lini yango okoki koloba na bandeko bazolanda eh bien je pense que c'est wana il faut tous stopper le bilan OK ezali nde bato mosusu congolais mosusu parce que on a vu des Congolais qui ont réussi na mboka ya UK comme na bamboka na biso par exemple
centre congolais, il n'est pas le seul. Les gens bateau sur na au découvrir, il y a des Congolais qui ont fait des merveilles dans ces pays. Ah bon. Mais souvent on parle parfois il y a bateau qui tire les végétariens parfois dans le sens mon bien. Alors que bateau bazali ba génie à basala ba business qui ont réussi. D'ailleurs pour votre information, la centre toutes sortes de personnes, il n'y a pas que les Congolais qui passent. Ah, d'accord. Les priorités, tu peux savoir les Congolais. Même quand il s'agit d'offres, tu vas dans Congolais. Après, tout le monde qui est Congolais, tu commis ça, tu commis les armes vie des talibans. Ah, d'accord. Comme ça, on fait les Indiens, les Pakistanais, les Cacao. Ok. L'éducation, Ah, c'est bien. Ok, d'accord. Mes priorités, na mboka nano. Ok, d'accord. Papa Ngoma mutuna ezali ya koyeba. Mutu akoki kotala biso lelo e inspiré ye pe ko fungola business ndenge wana. Est-ce que conseil ezali okoki kopesa? Est-ce que ba difficulté ezali to ezali mwa moke facile que un jeune walingi aza entrepreneur aza penza na mind of business mayeba penza te ba porte nini akobeta po akoka pe kofungola eloko kitoko ya boye? Bon, évidemment, tout part d'une vision. On est parfois biso erreur musu to kometaka. Tout évidemment ya copier-coller. Oui. Quand vous avez une business, vous pouvez exactement et là la vision na yo. Là c'est nous OK. C'est très important. À ta shop, on a banani ba concurrence à la shop ya la tienne. Ba restaurant. Et quand oui. Mais mon tenir ça va client. Oui. Mais mon tenir ça a la façon na y a quoi attirer ba client. C'est la même chose dans la je ne vois pas pourquoi. Parce que c'est impossible. À côté, monsieur va congolais, va comme rawaté. Peut-être que bazar a besoin et si kaya bo. Parce que ce qu'on lingi, aux en a vision déjà au tchaki na table. Oui, va ko aider on a vision d'avant. OK. Ce peut autour je voudrais faire la même chose. Est-ce que va congolais peut tous rappeler une attitude il y a humilité, il faut pas. Qu'est-ce que tu veux travailler tes droits bien avancer ils ont rare les kamwana France moko na east hein oui côté à Maï ouais oui tu solo et puis tu sais pas close vous comprenez oui tu sais pas close bon OK fungola biso to ya ko assister yo va gagner autant biso to gagner autant ouais ba oyo mona wana ba restaurant ba KFC ba sont des sous-traitances. Tu veux dire baraté. OK. Au moins à KFC au KFC à Colo KFC ATK licence soin. ATK mais chaque mois ou chaque année ana ma pourcentage na ye na combo na yo. Au lieu ça le na yo moko ça me temps pour comme la niveau ya map. Oui. Fongoli map moko côté kuna. Oui. Puis au combo na marque déposé. Et puis je vais mais c'est qu'on demande pour checker on sérieux na musalango eza vraiment ndenge wana. Est-ce que pona papa ngo mokolo bake biso ba congolais awa na kati na UK toza soudé toza bon moko to se soutenir na soki de kambu? Oui, congolais toza mabe na biso toza pe na bramba. OK. Beaucoup de gens va kanisa ke ba nigériens ba ghanéens ba solidaire bien. Nous qui fréquentons la communauté wana oui, à certains moments, dans mon sous au comité, Congolais. Surtout quand il s'agit, même il y a leadership. Comme on est bango, anglophone, facilité. C'est pour la moko à émerger la leadership de la blague. OK. Biso, pas bien la biso, mais quand il s'agit de problèmes, ensemble. OK. L'ora to sengake na ba congolais ezala ka te que sorte comme na ba difficulté ta ba problème ta kufi to nini zo belande bongo to kanga to fungwa mi bongo to kanga mi na vie normale au mona ke l'affaire ya ba shop
ekomata Ekomata. ba église ekozala soudé C'est ça. au lieu bozala peut-être na 10 églises na coin moko bouta na pasteur moko mona bovanda ensemble et comme église moko et puis together force, l'union fait la force. c'est comme ça, l'union fait la force. together Exact. esalaka Force, voilà. nde eloko wana asengi biso yango wana sino tozalaka na biso mabe mpenza te ndenge batielaka biso sauf que tolingaka kozala te ensemble togetherness wana ezalaka mpenza te mpona imagine toi na église ya 30 personnes 30 personnes 30 personnes 30 personnes 10 personnes na église ya 300 personnes mais bapaster wana boza ensemble wape kozala na force parce que bokosomba ndako facilement bokosala bamakambo ya minene bolimbisi basali na nzambe oyebike na kozela bimingi te mpona bangaka na ngai nandimaka na force na bino yango moni nazalaka devant bino humble mais eloko wana vraiment babongisa eza conseil ya kitoko eswa nango mutu te conseil malamu bayamba yango na motema kofungwama likambo papango malobi eza vraiment bongo l'union fait la force ba église ndambu oyo tokotika mpe koavance te vraiment mutu na mutu vraiment attirer leçon na ye na likambo monene papa ngoma alobi eza vraiment bongo alors tokumi na biso vraiment chuter vers la fin mais avant pe tosilisa tokotambusa pe micro na biso na personnel mosusu oyo bazali awa mpona kozwa mwa kopose mwa mituna ekosala pe bien et tokosala mwa moke visite pe ya babureau mpenza ke bomona ke ndeko na yo congolais mwana mboka mpenza atelemisi eloko moko ya malamu papa ngoma po tokoka kokende na suka ya émission soki likambo ezali okoki kobakisa po bandeko bazali kolanda biso. Merci Anasa, vraiment nana esengo mingi na komona première fois na affronté yo na début nazali na mwa fausse nalandaka yo ozalaka blague te mais namoni ke normal calme ezongelinga lelo mpona tilo na sepa ngoma bon napekisaki yo namba famille ezaki alors eloko na koloba kaka vraiment nzambe asalisa yo okende liboso parce que namoni mosala yango olinga yango et puis elingi yo mpe et surtout na modele ozosalela yango na positivité na kosunga bato bakende na nzela malamu nde eloko nazo apprécier mingi na baémission na yo. Alors j'encourage tous les Congolais nyonso oyo omoni ke oza un problème songolo dans un domaine non nous ne sommes pas des dieux et nous ne sommes pas des savants mais en tout cas oyo tokoka kosala na bureau oyo na centre oyo mpona yo kosala yango oyo tokoka te tozalaka franc tokotinda yo bipai oyo baexpert bazali. Alors il y a des services qui peuvent être free, il y a des services qui sont payants parce que nous vivons de ça. Par exemple, je insiste sur un point parmi expertise d'Angaï, les assurances. Congolais, pardon, surtout, biso bato sambela, on appelle dans un groupe. Tout le baté que Dieu est mon assurance. Non. S'il vous plaît. Quelle que soit foi na yo, je na assurance vie. Nzambe apeki sa assurance vie. Parce que lelo, soki natiki mokili oyo, moi je vous informe que si vous recevez la cotisation, vous avez mais au moins, j'ai mis quelque chose de côté. L'assurance, pour que notre moyen fin en a exacté na opesa monter. Comment ça? Si au bout il y a no opesa monter, on a déjà la garantie. Garantie ça. Vraiment, Dieu est votre assurance, mais en même temps, nous allons taper ça biso maïel. On a tout ça l'assurance vie. Assurance vie de sorte que ceux qui n'a koufi, na limite ceux qui yo koufi. Ceux qui n'a koufi. Moi ndambo mbongo moko boye, assurance abomba akope sa famille na ngai. Pour kosala makambo oyo kosala na le meilleur. Surtout na bino bato bozana bana mike. Parce que les jeunes peuvent bien koufa. Ah oui. Alors tant koufi wana, imagine toi ce côté qui
moi 200 000 euros. C'est vrai. Parce que le plus important, ce n'est pas l'argent. C'est papa na bango, maman na bango. Mais après avoir collé là, quand bazo pensa ma miso, bayoki ke papa na bango, maman na bango. Oui. So il baza 5, so baza 4, so bakaboli 50 000. Est-ce que ça m'a bé pour bafongola ta mortgage? Malam mingi. Donc s'il vous plaît, appelez-nous. La domaine on appelle l'assurance, surtout les jeunes, j'insiste, les jeunes, vous avez non. Alors, je vais terminer en remerciant le bon Dieu qui nous a créés et notre Seigneur Jésus-Christ, surtout dans la période de la Noël. En tant que Congolais, dans la origine d'Angaï, je ne peux pas manquer de saluer là où ils sont, la père spirituelle, où il y a Bisso, où il y a Bisso ya Congo. En l'occurrence, le papa où il a tiqué la Bisso, papa Simon qui a gagné, continuer à prier pour ce pays-là. Papa Simon a tiqué Bino, tiqué la Bisso Bino pour continuer à œuvre naïe, Simon qui manque, pour continuer à œuvre naïe, il y a Malam. Et puis, je ne manquerai pas de remercier tous les Congolais oyo ba supporter ngai banda ko supporter nga banda kala oyo ba défendre nga ça ina ngali kamute mona yani ko finga pangoma ayebi na yelo côté mais ba Congolais ba tellement toujours na sepela ne bo tellement sans ko ya ifana nga bo défendre ngai et puis bo soigner kuna parce que Nzambe bakutanga na onde so bakutanga na onde so que zaka kapona bolingo na zana mo vis-à-vis na bino en tout cas vraiment moto ko joangai azali c'est sur cette note que je termine cette émission en vous disant une fois de plus merci. Ça serait vraiment pour moi une bêtise si je n'allais pas saluer nos représentants congolais ici en Angleterre. Mais avant de saluer nos opérateurs congolais en Angleterre, je commencerai d'abord par saluer notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo. Oyo, Tilelo. Alors, mais je sais que tu es au Koutan. Je sais que tu es au Koutan, mon président. Si mon comme sur ce message, dernière fois tu es il faut namona yo na posa namona na yeke la mona. Alors je salue aussi ma représentant nayo son excellence l'ambassadeur de l'âme. Merci pour la confiance que vous avez envers moi. Merci d'amour pour Taranangai, sans oublier les ministres conseillers Lumbala et puis tous les excellences à l'ambassade. Vraiment, la diplomate, bonne année, meilleurs vœux de Noël à vous. Merci beaucoup. Et yokani, meilleurs vœux, bonne année, na bino nyonso, oyo bozali kolanda pe oyo bolandi, entretien nangala mukona lelo na Papa Ngoma, autorité morale, olinga te zali bongo pe kotika la bongo, to pesi bino merci mingi et to kutani mbala ya sima sur Magazine TV UK. Merci beaucoup. Ciao. God bless you. Au bureau du PDG, Papi Kabrikou, c'est le fondateur des MAB Multibusiness, où on a comment la maison congolaise de UK. La branche est belée, comme je vous avais dit, mais où ils allaient brancher à North London. Azali na moko ya ba grand collaborateur nae, Sira et moi. Voilà, il est là pour le PDG, c'est son bureau. Merci beaucoup, vraiment c'est gentil. À la fin de l'année, on est ici chez Papi, Kabukuti à Javi, Papi, et puis à côté c'est Papa Ngoma. Donc on souhaite Merry Christmas to everyone. On vient de terminer l'année. God bless everyone, la communauté. Mais il faut qu'on se soutienne. Donc, surtout, quand quelqu'un a eu l'idée de faire quelque chose pour la communauté,
Donc, il faut toujours qu'on se met main par main. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Okay. Okay. Merry Christmas to everyone and thanks for your support. Thank you.